kofungola babar liboso ya église ezalaki excellente idée. Ezali idée moko ya malamu, pamba te bato fo bakimisa molimo oyo ya kokangama pe ya kokutana na bato te oyo bazalaki nango. Kofungola église liboso, kofungola babar liboso ya église ezali eloko ya malamu, pamba te bato ntango bakangamaki bazalaki kosambela mingi, nkolo asunga bango. Misusu basambelaki koleka ndenge bakendeki na église. Yango wana esengeli fo badivertir, bayoka mwa elengi, basepela. Kofungula bar liboso ya église ezali ide ya mabe te, parce que bato bamesana ntango ake mosala, ntango basangani na baninga, ntango bapemi amela mwa moko po te ntango akozonga na mosala morale yala. Kofungula babar liboso ya église ezali ide ya mabe te, na makambo mingi bato bautoyoka pa ya Denis Lezi na baimage na television na net na kati na bango mingi badegute b'église. Misusu baza komituna eske paster nanga aza pe ndenge Denis Lezi alobi, eske baza na mituna. Sikoyo ebongi bakende nanu bazwa moko wana nde bakokanisa malamu. Kofungula ba église sima kotia babar efungama liboso ezali mabe te. Même bandimi oyo bakotaka babar te, même bandimi oyo bamelaka biere te, me basepelaka ntango azokita na bis, azoka kuna nzembo ezobeta oyo ya mokili oyo bopekisa ya yoka, eza kosala sentiment na motema. Pokosana te esalaka bango elengi oyo atie tembe akokotuna Pasteur Moïse Mbiye akoloba verité po ye na ndimita kokobomba bisika wana. Kofungula b'église liboso ya babar, no kofungula église sima ya babar ezali mabe te, ezali excellente idée, pamba te église ndenge ezali wana ezali bisika oyo tokende sanganaka, tokutana na bapaster mpona koluka nkolo, mpona kokumisa nkolo, mpona kosenga nkolo merci. Eza teke bisika tokendeki na église ezali ndako tata nzambe avandi wana, biso toye toye kokuta ye, tolobi te tata nzambe tomona ano kala, eza bongo te. Yango wana ata bar efungwami liboso elakisi teke banéglige kolo tata nzambe, non, banéglige eloko moko te, pamba te différence eza même pas ya 2 mois, eza ya quelques semaines. Alors ezali eloko mabe te, batie yango pe te différence ya 1 année po bato baganga, bato basala bemission ebele. Non, 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 parce que soki bafungolaki baéglise liboso batiaki babar nsima, nakanisa kuna na église eloko ya liboso boningaki bozwa ezali kokumisa nkolo oyo esengeli ezali ya malamu, oyo posalaki na ndako avobima, oyo posalaki mikolo nyonso, pamba te obiki. Eloko mosusu okokozwa ezali oyo babengi miracle, me yo biki na miracle ya monene. Alors ntango okokoma kuna, eske okreye liso bamitu pasi ya lokuta to ya imagination po paster atia loboko ozwa miracle to ndenge nini. Eloko mosusu nini bokozwa kuna, batémoignage ou bien likambo mosusu oyo eleki oyo ekokosala so motema pasi, oyo ekokopesa susi, oyo ekokopesa yo mawa. Surtout oyebi peuple aza motu moko alinga koyoka mingi mawa ke considération na motu, balela koyoka mawa, balela koyoka baémotion ya mawa. Kanisa sikoyo na kokangama, okangamaki na ndako, na temps ebele olekisaki na ndako, na eloko ya kolia ekomaki mwa mobulu, na biloko ndenge emataki, na biloko bino bobengaka stress, bien sûr nga nayebi ezalaka te, me tosala kaka ndenge bino bolobaka, eyelaki bino. Sikoyo nyonso wana ntango eye, soko oke sikoyo na église
pamba te ndenge nalobi eza ndako te nzambe avandaka me ezali eglize bobengaka yango ndako ya nzambe mpo eza esika bokende kosangana me nzambe aza na likolo. Alors sikoyo soki oke kuna alors na makambo nyonso oza nango na motu soki okeyoka susu makambo mosusu ya mawa epesi yo baemotion okosala sikoyo nini yango wana ebongi babar efungama liboso. Bien sûr bato nyonso bakendeki babar te, ça c'est vrai, mais babar ematisaka bato mwa sentiment ya moke na bato nyonso na bao bakendeke bar na bakendeke bar te, pamba te na baoyo bayokaka banzembo ya mokili te, na baoyo babetaka banzembo ya mokili te, na baoyo bamelaka masanga te. Me soki olobi ayembela yo nzembo ebimi sika mikolo oyo antuka akoyembela yango na pete nyonso. Soki ayembi te alobi ayebi te, wana eza kaka modele alinga protege kimokristo na ye. Eza te ke modele alinga aprotege communication ya ye na nzambe, me alingi koprotege communication ya yo ndeko otuni ye na ye. Ndenge moko soki omoni bato ebele balobi mpona nini mokonzi ya mboka asali boye afungula bar liboso ke eglize, balobi kutu bongo te, bango balekisi afungula ndako ya nzambe apona nzambe kibe bar. Donc eza modele ya bongo bango balobi nzoka mokonzi ya mboka aponi nzambe te ke babar, parce que ayebiki boza bamokristu, boza bandimi, boza bato bolingi nkolo, boza bato bozosambela makasi. Na kanisa na Congo, peuple congolais modele azosambela na ndimi te, meme awa na poto to na Vatican baza kosambela lokola peuple congolais. Alors siko bino mutu bosambelaka ntongo midi pokwa, bino mutu boza deja na bankolo na kati ya ndako na bino, mpe liloba elobi bisika mibale basangani misatu kolo aza na bango, bino na ndako deja bozali mwana papa na mama. Alors boza deja misatu, soki mpe boboti te boza mwana na papa, boza deja mibale. Soki mpe boza homme seul, boza na balocataire, boza deja mibale. Donc bisika bosangani nkolo aza na bino. Donc ntango confinement ezalaki bino bozalaki chaque fois na nkolo, yango wana intili bomitungisama makasi. Soki bozomitungisama eyebani ntina bozomitungisama te, soki bozokritike boyebani ntina bozokritike te, pamba te nkolo azalaki na bino deja. Soki bokende eglise bokosala meme likambo, bokosangana kaka mpo boluka nkolo, mpo bosengana nkolo. Kuna kutu bokoya kobakisa ntango mosusu mawa mosusu, mawa wana ekozala na batémoignage ya basouffrance ya bandeko mosusu, makambo mosusu ekozala. Ou bien soki bongo te bokoki kobakisa masumu ntango bokobima na eglise, ndenge bokotonga mpo boyebi yango malamu. Mingi etonga bato batongaka ntango bobimi na eglise, ntango bokomokende na nzela, ntango bobandi kotonga. Bokobanda kaka kotonga na liboso bandeko bomonanaki kala, ntango bozongi na eglise bokotala nani akufi nani aza vivant, ntango bokobima bobandi kotonga. Kana kanisaki nani akufi ti surtout ye mutu azalaka boye, ye mutu akana bamaladi boye, nga kuna kanisaki ye te, nakanisaki oyo mosusu wana azalaka songisongi ozobosana oyo bozotonga. Mosusu nga nakanisaki papa wana, mosusu nga mwana wana mpo mobulu eleki ye mingi ayaka kosambela me toujours na mibali. Nayebi te na confinement nakanisaki akozala te. Donc botongi lisusu bokokomema masumu ke biloko bozokanisa bolingi. Me soko oke na bar omeli, ntango ozomela boye boza na chance botonga moke, bokobina boseki. Soki bokotonga mpe kaka maladi yango, bokoloba tobiki na nzambe azwa lokumu, tobiki antuka tika tobeta mwa moko, boya bomela bana mai, boya bokaboli biloko, tobiki na liwa te, tika tosepela. Ata na minute wana bokotanga koma nzambe te, me bokobenga baninga boya tosepela. Na minute wana pe misusu oyo balingaka kobomba mbongo na bango balingaka kozwa basi te, na minute wana koyeba tika turo nalinga ta mwasi na nga moko, tika nazwa sheri, tika na bala. Basi mosusu mpe balingaka mabala te alobi te tika siko na bala. Oyo mpe baya na bango mabala azalaka na kati ya libala alobi te tika siko nakoma na nga femme seule ou bien homme seul nasalela vie na nga parce que vie eza mokuse to molai.
Donc na bar bazana makambo ebele bakozwa ya mabena ya malamu, na église pe bazana oya kozwa ya mabena malamu. Donc bisika moko te wana ezali bisika ya Satan na ya Nzambe, ezali nde yo mutu nde okoko komisa bisika yango ya Satan to ya Nzambe. Ata kuna ezobeta banzembo bobengaka ya bademon, o kuna mosusu ezobeta banzembo ya bankolo ndenge bino bolobaka, mais nyonso en tout cas kolo ye moko mutu ayebi, po meme nga nazoloba nayebi te, oyo nga nazoloba eza kaka hypothèse naza kopesa, mais nkolo ye moko mutu ayebi, ye mutu aza na likolo, meme ba ange na ye bayebi te. Bien sûr ba pasteur bakoyebisa yo ndenge ezali, ndenge ntango tobotama mokili ezalaki, ndenge soki tokufi mokili ekozala, na quartier kovanda, na balabala kovanda, eza na ba pasteur ebele bakoloba. Mais bon, bango bayebi, bango baza na telefone to ndenge basolaka na nkolo, en tout cas esa bango na koko douter na bango te. Mais idée ya kofungula ba bar liboso, en tout cas ezali idée ya mabe te pona ngai. Pona bino soki eza idée ya mabe, bo continue komona bongo e mutu na mutu asa na opinion na ye, mais nga na moni yango ezali idée moko ya malamu. Na sukisi na ngai awa botika la malamu, à la santé na ba oba utaki na ba bar. Pe kolo aza na bino, kolo ayoka ba prière na bino, ba oyo bakokende na église. Na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.